Irene Masiandoki. Ebe telindezo bomba bango bazabana. Moi si a regretta kate bazabana. Bete la biso masolo oyo omesana. Kobete la biso ya solo kasia. Moi si apela ye moko sa mombonda. Mamirene ya bamasi andoki. Ezanga papa flamme noir. Papa na chimia na miracle. Irene Masiandoki pe. Oleki bango moi simbiji. Mama ni mama, appela ye moko so mombonda. Epela moto, appela ye moko so mombonda. Epela moto, appela ye moko so mombonda. Epela moto. Tisha service, a service with a smile. You need it for baptême, anniversaire, mariage ou bien à l'occasion de rien. Azawana start a service na tokos. Ayebi ko lamba. Mère ba benga ke mère le boko parce que musala na propre surtout bonzambe. Donc tant kozole biloko vitamine ya bakambu nyonso. Donc nazo ko ebisa nde kolangai o komit musama o na zika o na luka mutala mbelangai. C'est fini. No more tears, no more cry. Mère le boko Tisha service. Yoka a service with a smile. Mon service ya koseka. Donc il y a senti joie, hein? Donc azana pona bino pona biso banson. Ngana lobi pona yebi loboko ya mama loboko. Baza mingité. Tout le monde va traiter par ailleurs à la mipela libala na yobilo que kokite mais ya ça toujours extra. Donc merci Tisha loboko service c'est vraiment eza always on point. Hein? Qualité, hein? Goût. Tika. Yangonde leki. Ok, yangoe. Bonjour, bonsoir, Nabamouré, Zignon, Somba Mesana Kolanda, Irene Masiandoki TV, identité à Bundesi, oh maman bino la cabino, kakaba, histoire vraie, pour essa la bino, bavre makasi, Nabanda kunabino, partout bozali nenge na lobaka nzamba lola, apambola bino, pour na patience, fidélité, confiance, ndenge bozelaka, masolo ya Irene Masiandoki, essa la ka vraiment bien makasi, yango to ebisaka bandeko nyonso, bazolanda biso partout, ba oh nanu ba s'abonner na site yo bo s'abonner au chaîne à maman abino bandeko déjà bo s'abonner bo partageaka parce que biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te to sela ka proverbe 19:20 pe sunga yo nanga na suite ya vie au koti like les biso vidéo s'abonner et ko sala biso bien makasi merci na bandeko bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi celle qui mi bali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na mama 22 maso ya mebla 22 ndako na verchache balobe zala kayo Betty la patronne topesi merci na Béatrice Lokilo ya Messi fils Lokilo couple tokos na kati ya Londres tokendaka bongo na meta la brésilienne mwasi ya pembe na kati ya Birmingham ya vie na biso Jansi Bolanga merci na koda mboka ya Willy Musheni Fondation Willy Musheni balobi code des mondiales Willy Musheni topesi merci na Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na kati ya Luton balobi Naomi Mwenge de longue jambe umela peselanga ba bisou na mama Nela eonga ya papa Nisembula na kati ya Londres ba moureuse Irene Masiandoki ayaka boye to meka kosola muke parce que ya koloba ezali bandeko bolanda kabiso partout bebi ke mama Irene asala ka ba publicité bandeko bozobenga Fatou Sene la sénégalaise pona bagene bobenga e biloko ekoti bagene ya kitoko ezala mwasi tope mobali ozola ta gene po pesa o forme papa na libumu po chemise ezala malamu to t-shirt ezo traité o pe ezo kitisa yo ba graisse ezo sala vraiment bien makasi bobenga Fatou Sene la sénégalaise boko sepela azana biloko ya kitoko na boutique fils fashion ba soutien kitoko ya qualité ba mayaka ya luketu biloko eza kuna ebele bobenga bose bomi tungisa te apostaka ekendaka
partout. Topesi maman Cornelia Lutadi la mwana télé Simon tata grâce light bambo tebele sikakutami balobi maman Cornelia tozangi maloba koyebisa parce que vitamine na yo ba témoignage eleki ya malamu eza ebele bandeko bazoli ya mikongo pasi makolo pasi ceux qui babandi kaka ba vitamine wana bazozwa kimia nzamba lola apambola obongisaka biso kaka loposo na grâce light te ozape na ba vitamine ya kitoko likolo nango boutique rebote kolata kitoko bilamba kilelo ba perruque ba fantaisie ya solo eza na maboko ya mama Cornelia Lutadi la mwana telesi mwasi ya tata ba murena ba murez Iran Masenduk ya kabwe lisona ekobeta bineza solo moko ya mopuse ndenge bato bazwa bolingo ya kobenga mama Iran kopesa masolo tobeta pona kosunga communauté biso tofinga raté tosela ka proverbe 19:20 ndenge kaka na lobaka po sunga yo nanga na suite ya vie bandeko na nga mokili eza na makambo ebele ndeko moko auti kopedre mobali na ye na Kongo Kinshasa mobali akufie na Kinshasa me mobali wana ava kufa bakataki lokolo mama Iran atikali na bana na vie ya pasi ya souffrance tozape na bozuite pesa conseil toujours na mibali bamurena bamurezi nazo pesa ba conseil nazo lo balingala na ebite poto zwa conscience na vie photo lo bandeti na langi nini ndeko mwase mama Iran tozalaki na Angola ngana mobali nanga tovanda na Angola na bana biso mibale na Kinshasa pa na biso tozaka na locataire mwaze kufutele pa na biso locataire wana aumeli pena pa na biso mwana na ye ya mwasi jeune fille alongwaki Kinshasa akotaki Angola aka koluka vi na Angola vi ka futela pa na biso tokoma luka bandeko petite sœur ango akomelaki epa na ngai mama Iran petite sœur wana bandaki Kinshasa a respectaka nga makasi po azaki locataire na biso aza pena leki ya génération leki wala ndinga teta mibale lisusu aza pena mwana mokie abengaki nga po tozala na contact tokomanaka na ba Facebook abiya nazolinga na bima mboko yo apesi ba réseau ebele azwa na Angola vi kaza na bato na Angola te azaki locataire na so bafutela pa na biso akomelaki sikoyo epa na biso toyambaki bien mama Irene bandeli azalaki respect na ngai kosala misala yaya penza tozalaki na biso penza bien tanga salika ba 3 mois mama Irene mwana mwasi a changeaki akomaki très impoli et compréhension ndenge kaka ezalaka type abandi kokoma ba comportement na ngape na komi emoko vimba na kobude po azo se comporter mabe tola muka avandi sina na mobile nanga lobi merci ndenge toyambaki na ndaku abimi ake na ye na tunyo zwindako na ova na camarade nanga moko OK oza déjà mwasa munene oyaki koluka vi na okende tovai no 3 mois po akomaki pe na sale comportement na suka mais na début azaki penza respect mais na suka mo ba manquement ba kovimba na kobani kamba zo bouder donc et comme pe ko déranger nga mais ayako kende tant moi so na kei 2 semaines après maman Irene ba beta mobali nanga awa pas possible ba bamba solo na likolo mama likolo vimba to kota hôpital Angola likolo bukani ba tie mobali sima parce que likolo ebukani mobali abomba eska ba beta eyebana te mama Irene nzoka mobali nanga tia zo bomba bongo ye moka beskani ba beta ki mama Irene ba bamba eloko na likolo camarade mobile na ayebaki apparemment ayebaki penza ayebaki nini ezwaki mobile na mais camarade mobile na bande ko lobiloko ti mais kan mobile batie sima likolo ezo beba nzoka nde batie sima bongo erreur likolo poli mama Irene esenge photo bima Kinshasa mbongo ya koluka to bimi Kinshasa to na Kinshasa ko me bakata mobile na likolo donc bakati mobile na likolo koka kitende ska mobile na ayaki kokufa atiki nga na bana mibali awa na Angola. Pourquoi ne kobete sommet na utiko kunda mobile na mois d'avril siko toza na mois d'août mais ren naza na passe na motema famille ne pesa na passe pona muketo bandozo na Angola bande kosunga pe famille na Congo toza ba pa na mboka oyo donc mobile akufi mama Irene tu ko apprendre moi sois un petit sœur wana ya locataire atikali na zema mobile na ngai tala mibali donc ti petit na ki ndaka zaki respect zaki respecter nga eloko ezaki ti tanga combien poli nde to bara mwasi soka moni ndo tombala to mbala boni ndo to mwasi mo ba respect moko boilongwaka nde mbala nga combien ko bima na petit sœur wana apesa ina zimi tia zo bima na ndako so na kanda ibisi mobali kena ngai po
moi si na komi na sale comportement envers ye yango akendaki kokende mwana kenda na zemi mwanzo akenda kota libala epai ya garçon moko boye nde mobali na ngai azolandaka zemi na yake kotala mwasi esika azalaki nde babeta mobali na ngai epai ya mbanda mama mobali wanti akufi akanga motema ayebisanga kaka bakolokaki ye bakangaki ye babeti babuki likolo abeta lisote kande kobana mwana mwasi wana katikali na zemi aloba te tina ndenge akufi na ko yeba so nyos na mato ya camarade ne mutazo ko apprendre nga na ye moko mwasi tangwa ye ke atana zemi ya mobali te me azana mwana donc tant mobali akufi zo baki azana mwana na maboko ya mobali azana bébé ya 6 mois au mobali nanga baboti si mobali nanga zaki wana moi sati ba beta mobali nanga lokole katana bande ko kikotala zemi bota mobali souffrir na maladie mama Irene mobali amoni pasi bo asali ba mwe belé na maladie mobali kondi mobali bebaki ntoka fiya na botaki yepe mobali atikali ko mona bébé wana te mobali akufi mama Irene epesi pasi tant camarade nazo expliquer famille mobali nanga ndenge ni mobali nanga zwaki li problème na lokolo abiki nga mwasi na ndako na yeba te bandeko ne babite fois yeba posi akufi ko sala eloko te mais nde ba ko yebisanga na yoki pasi na yoki mawa mobali nanga ti tova na ndaka zo ko telema ta zo sala toilette na cantine lokonyo se beba itozo luka moya ko bimise kisa ba kata lokolo mama ya lokolo epola so ko fa no zo ko mbali solo mobali azo kufa mais akena makambo pona so ke mokileza compliqué atikali ko bateke babeta kinga na kende ko tala petite sœur na yo o ya boy mama ya ni rien du tout na yo ko yeba ngepa ya camarade ne tango si akufi camarade avant ti famille esika na ye koyeba mama Irene epesi pasi epesi mawa mwasi wana amonaka na mwana matanga mama Irene abunga po aya na mwana tina Kinshasa po mbala kufinga na Kinshasa alongwa ngula na mwana tina Kinshasa mama Irene après wana abunga la mwana mona asute mama Irene pese mbali conseil tala mobali nanga via mene nga kizengi na yambaki petite ya quartier na lupangu na ndaku nzoka na komisi bilanga mobali donc senga na biwinda kwetikala ka feti mama Irene donc bazo landa fie eska kenda kota libala po na zuwa ya zemi na eska baki ko betelela nga mobali na ndenga kota na samabele pesa mibali conseil vie za moko toko lemba ko loba te toko loba butu na moi po makambo na communauté na ibite photo lo bango na langue nini tozolo ba butu na moyi na zanga mote batebele bazolo bela makambo mais changement ezozala te ba papa na ibite bokozwa conscience na âge nini mwana mbali wa kufa bakundie mais moi si ataza na pasi mazo souffrir na bana na ye bazana souffrir de vie epesi pasi epesi mawa like vidéo était ayo na nga na suite ya vie parce que mokiliza na ba réalité tant eza vraiment mauvais mwana mwasi atikali na ba merde na vie mobali akufi atike na bana mobali ayebisa eloko te na mnoka babandi bakangaka ye babetaka ye bakabuka ye likolo mais ye moko yeba ke ababeta epai ya mwasi na ye kuna me bavecte bibina osani moto si akufa epesi pasi epesi mabandeka mbali boyokaka bozwa conscience trop c'est trop tolingi bino mingi mais buzo bape ekomi koleka en tout cas nzaba pambola bino pona patience et fidélité confiance ndenge bozelaka identité ya bundesira na masiandoki soki mwana mutazongi te tokudani lobi bisous tope mbala ya sima bye bye. Toto Kinel. Oh. Parce biloko nanga depuis na tinda bandeko nanga na ngolo ba bazika biloko nanga te 6 mois yango papa. Biloni. Bilo bakoli na tinda kiko. Ah. Ça ndingoni. Mon atini biloko ça fait 6 mois. Non, agence nango. Mais iko koma TV. Non. Oh. Rita na bilo pe leki nanga. Botala pe bato tinda biloko. Muto zo ba forme musicien, ala forme ndeza ba moko na studio, aboka ta mutu mo libanga te. Mon frère. Rita. Leki nanga. Biso dans la conteneur zo ki na ngula, ils ont chargé lelo. Tout ça, le bureau, qui nous choisit, quand on a ça, quand on côté de la salle. Nous avons cherché le bureau de Angola, fait 45 jours de commis. 45 jours de commis. Il a fait combien d'années? Angola Express Business International. Ah bon? Pour les aller au Tchèque en France et qui est mon Angola. La conteneur est direct. 45 jours de bureau. On a ça, le bureau, on s'en voiture, vraiment. Mais quel est le jour en Angola, maman? Antonio Miala. Moi, on va lier wana. D'ailleurs, je peux dire que Rita yaka. N'angola ça ouais. N'angola normalement, c'est dans la palanca.
na palanka bana tu yangola bayebi so komi kana palanka wana so komi na Mathieu komi normalement na hôpital na biso sanator kalaka oui ça bande komi na hôpital sanator okomi wana pembeni wana tona bara na biso Mathieu zaka wana bara Mathieu so komi na bara Mathieu tuna luka rua jota donc jota ko bazo jota rua jota wana donc so tunika na rua G batu tu bayebi déjà agence ezaka moko koto na palanka mobimba tu bayebi agence ezaka moko Angola Express international business bana Suisse bana Belgique bana Italie bana Angleterre numéro wana eza wana Londres o no sabi kaza mwana Angola benga biso tokoya tokotinda biloko to charger et que na ba vacances a ozala très à l'aise na Luanda.